Bonjour et bienvenue sur Rango TV. En tout cas, esengo mingi kozala na bino pona masolo yalela. Rango TV avec votre présentateur Raphaël Goma. Donc, naye kobita bino masolo politique. On va essayer de parler politique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique congolaise? Voilà. Bon, apparemment, selon ba politicien msusu, tozali na bato ebele oyo balingaka te Congo ebunga. Bato balingaka te Congo ebunga ezali bato oyo bazali na ba secteur nyonso, na sécurité, na ba soldat, na ba soldat, na ba civil, na société civile bazali, na ba politicien bazali. C'est ce qui fait que boza komona Congo eza kotambola ndenge eza kotambola. Peut-être balobi to kritikaka makambo etali Congo selon gérance, mais to tika kolobate Congo eza kotambola bien te. Ba policier sikoyo oyo bazali na kati ya union sacrée eloko baza kosenga biso ka balobi peuple congolais bino bato boza na chance ya kozala kuna pe bovotaka bayeba ko voter bo pesa président Félix Antoine Tshisekedi chance azwa deuxième mandat. À partir de deuxième mandat nde botalela ye soki akosala nini parce que aprometaki biso quand même l'Allemagne d'Afrique, on a bien sûr nous l'Allemagne Tony na évité. Bon, monsieur le président, Allemagne d'Afrique to zelango na deuxième mandat ou bien ozalaka e bandeli nango po bato mosusu baya kosala masolo lokwa batingi fululu baya comme ça Allemagne na évité soki ba Moïse Katumbi to ba nani. Bon, parlant de Moïse Katumbi, je crois que du côté de Moïse Katumbi il y a des problèmes sérieux. Quand on dit que mais quand on dit que Moïse Katumbi, quand on parle de Makambwa politique, Tolubanine, pour Nanini Balobi te bato balingaka Congo te. Balobi biso na diaspora, la plupart à bateau baouta qui na diaspora parce que Félix Tshisekedi tanga sali azui bokondinaye a kamati bato oyo baouta ki na poto atie bango pene na ye nzinga na ye. Donc, l'administration d'Abisso et la ministre et la banani, dans la plupart des cas, ce sont des ezali bato ya diaspora. Mais si quoi, baso tout le biso question, biso bato ya diaspora, et là qu'on est to sala pour que to kokako, ko sala que pour to critiquer peu bato na to ibaka ko lubake. Ah, le pays va mal, le pays va mal. Nous oublions que le pays va mal parce que il y a nos amis de la diaspora qui ont été nommés ministres, qui ont été promus dans la députation, qui sont là-bas, dans la poste belé. Oh, il est important parce que Félix Tshisekedi, lui, comme il est de la diaspora, Akamata qui a zui, baninga na yo ya diaspora, mais balbi bisonde miyibi ya danger. Masolo oyo toko bandela yango bien na UDPS L Manchester en tout cas, nazo senga na bango babungama. D'ici la semaine prochaine, on aura à faire une émission. Ça dépend à bâton à biso parce que biso ne soit là, on a bimaka, kokena koluka vie. Mais alors la politique, tolinga kayango, mais bon, en tout cas, on a ici qu'on a ça la politique de Nazali en face il y a des politiciens. Je suis en face de politiciens. Na mitchelanga côté à médias pour dénoncer, pour essayer de faire sortir ce qu'il y a nabamito ya batelo on y ba okanta pour la politique à Congo. Selon les politiciens, Mosusu Torandi, tout le monde qui bato Mosusu Loko a tingi pour la yagi na poto, Félix Tshisekedi tanga azwa ki pouvoir. Bango nabi tanga tangi tingi pour na lobake tingi pour lo azo senga na biso to pesa bango confiance. Ba leader ba sala ka bango. Donc biso beto sala leader na biso. Lui il se présente comme étant un David. C'est-à-dire David de Mukuse papi Pichen tingi pour lulu. Alingi ba pesa y confiance. Bon, moi personnellement, na évité ce qui quand il y a union sacrée, makambo le karandeni. Alors, makambo ezalite politique et tambolaka ndenge ezali kasi ba leader, il faut que ça la leader. Si ko leader ba sala, so tolbito sala ba leader, tango bazwa ka pouvoir et là on y ba sala la rabiso. Et là, comment on va ça, la pouvoir pour la famille na bango. Ça toujours est comme ça, vous allez me le dire. Mais bon, bazoaka pouvoir toujours pour la famille na bango. Montant soit pouvoir pour na yena ba master na. Donc, bazo senga na biso to kota na ba parti. Mais nga siko idée na ngai personnel ezalaka ke bana poto to sangana na eloko oya diaspora.
combattant nyonso boya kosangana na eloko oyo ya diaspora. Ba leader politique bozali ebele bosalaka politique awa bino kaka kofinga kobeta koloba mabe na ba politicien. Mais soki par exemple bolobite to kamata kosangana esika moko kosala plateforme moko ya diaspora. Il y a toujours le temps. Le temps est là. Nous avons encore le temps à kosala yango. Ba na diaspora kosangana. Olia kokotaka na ba parti politique na bango babi baza ba corrompu. Surtout bi bango ba corrompu. Pourquoi parce que basangana na banini wana. Biso pe to kota na mouvement tozala parmi biso na biso bana poto allez. To sali loko oyo toza na possibilité ya média ya kupanza sango makasi. Donc toza na possibilité ya ko propulser mouvement wana na makasi. Pourquoi pas toti kambaramba ofinga? Oh ba finga basenga ba pardon ba ya ba vanda masole zonga kimia makambe komake batutu bazongi ko travailler esika moko. Baninga na diaspora bazali bazana ba parti wana bazana ba UNC bazana ba UDPS bazali na ba tangena nga parti politique ni soyebi. Bango nyonso batu bazali batu bele pe balongwa na bango na ba opposition ya ezalaka ya kala o ya poto ya diaspora bakenda na bango bazongena na bango banini bana poto bele pe basala ba parti na bango. Mais est-ce que kosala ba parti politique yango nem te osala ke politique etambola ben non. Voilà. Tshisekedi quand il a pris le pouvoir à Koutaki azali na majorité te azui pouvoir sans cause la majorité. Pourtant so ozui pouvoir pour la diriger bien zalaka ke faut zala na majorité parce que so za na majorité au kokako sala musala malam. Mais sans la majorité tu ne sauras pas vraiment faire quoi que ce soit. Alors Nayango, yeta wazoki wana avandaki 2 ans, azo kokelo mota kenda na gauche batie bakala sala botomona ka ba makambo ba ministre à justice, monaki makambo ebele ba na côté ya éducation makambo za ko beta poto bani jusqu'à ce que ameka ki ko sala tout bon, déboulonnage na ye et sala maki ndamu pe komana na sukate. Bon, sorry. Alors, voilà. Donc, sikoyo, député, et là, on y basala. Biso to atakaka député, mais député, biso ne na poto, biso batu, oyo, tozali ko travailler na Félix Tshisekedi. Alors, mais sans la majorité, Félix Tshisekedi ne pouvait rien. C'est ainsi que Félix Tshisekedi créa l'Union sacrée. Malheureusement, au début, personne n'avait compris l'idée de, objectif penza il y a union sacrée. Peut-être que comprendre, mais apparemment l'union sacrée c'était les gens ont même appelé ça union sacrée sucrée salée tout ça, c'était seulement pour bouffer l'argent. Salaire à député 21 000, ministre 25 30 50 000, président parlement montagne 200 000, 150 000. Donc c'est un mangeoire au fait. Bon, mais so la ni maloba ya député ou bazali siko na kati na masolo na bango na opena bazala kati eloko yango tobenga ka mangeoire. Bango bazolo bate biso to pesi bango chance te to kokako landana no maloba na bango to yoka bango eloko nini balingi. Mais tango basanga na union sacrée ezali nini? Ezali kaka bato nyonso boya to sangana na idéologie ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to pousser ye akende liboso pour que to ke na deuxième mandat. So to ke na deuxième mandat nde esika wapi to mona. Mais l'après Tshisekedi c'est quoi? Est-ce que Tshisekedi yemokazate na idée a préparé UDPS pour na ba mandat mosusu ekoya? Ça se pourrait que peso ba komi makasi ba koyo kozwa pe basali makasi UDPS pa bimisi candidat mosusu. Candidat wana akoki kozala nini, mais tout le monde a dit que UDPS ezali penza ko préparer relève te. Bon, balobi te soko totali makamele kaka na Congo déjà mon Congo azwa, mon Swahili azwa pouvoir 2 fois, Bangala bazwa pouvoir, bon, Bangala ko balbaka mobutu pe balbaka kimungala mobutu ango pe et comme la souka boaza ne togolais. Donc aviva la kimungala mazalaka na togolais. Bon, to benga kaika mongbandi. Tobo sara makambwana parce que azalaka na biso lokwa mongbandi to ndima yango ka ndengwana. Alors bato bazo ça la lutte contre anti-valeur. Biso non surtout que na lutte anti-valeur. Mais pour nanini mboka eza kotambola ni eza kotambola lelo. Ça c'est la question qu'on se pose.
Soko solo na batakisa sa baesa bino situation na mboka ekomi pasi makasi na makasi. Donc mboka expansion ezali te loko moko ezali komona na te. Na yango pona nini ezali bongo. Tosala nini pour que mboka ebonga. Car tout Kamadato se ranger derrière Félix Antoine Tshisekedi. Ça, ce sont des questions que nous parlerons avec les gens de Tshisekedi. Quel est le plan y a parti na bango? Quel est le plan de Félix Tshisekedi? Tout le monde y a okendeki na Chine pour na kosala. Moi, ma solo na ba Chine ba ke ko meka ko modifier moi muke ba contrat. Sinon, nyoso toane ali ba moyen nyoso pona koluka ko bongisa te mboka ekoma kotambola malamu. Mais apparemment, bato ebele ba yambi yango malamu te ko kenda na ye na Chine parce que au monde occidentaux, les Allemands, les Anglais, tous les Européens là, et puis les États-Unis d'Amérique, Allemagne, voilà, donc, Linga Kate, Mboka Rabiso, et qui n'est pas à Batomosusu. Mais tant que le résultat, Rwandais, comme il faut renforcer la position à Bango vis-à-vis na Congo par rapport à Est. Balobi te ba avion mo kezo utaka na ngambo za ko ya kotika bato susu na côté ya Rwanda, na côté ya biso ya Est kuna. Donc bazo renforcer ba position na bango na M23 pour que ba ko kansa ni to mona ki Kagame a komi ko sora susu moi kokuta na kutana na Museveni pour que ba renforcer ba position baza na posa ba attaquer Bukavu na Goma pamba te ba mondi ke Félix déjà so kende ba kota ba Chine kuna. Na ba kota ba Chine na so kende kuna donc ba yebi ke chinois Azar na ye na moins indépendance par rapport à et puis Azali 5e puissance par rapport à membre ya organisation mondiale ozo konza mokili. Alors elingi kolbate facilement ba chinois ba koyi ko aider Congo so ba ndimika ko aider biso e ko sala ke masolo ezala bien côté na biso. Donc biso pour que to koka ko vaincre M23 et ces autres armes beaucoup plus sophistiquées que autres. Tu n'as rien par tout le bagage, tu n'as rien. Donc, et autres donc voilà. Donc, Tshisekedi a rencontré des embûches, des bâtons par rapport à bateau Oyo Bayaki ko Salisaye. Donc, le quoi a la majorité a renversé Makamba après 2 ans, ce qui fait que Total et là on dit que na deuxième mandat. Bon. Mais politique en apparemment ezala ngaka ndenge ezala kala parce que tout le monde marche autour les kawa résultat nango bamukeba e bakangami Moïse Katumbi bazalaki menacé na banini mais bango soko tuni bango bato a pouvoir ba banini itinéraire ba pesa ki bino ezalaki il y a des grandes artères. Bon, les carabanzela minene, ba main road, ba main avenue, so ba main street, ba manzela minene. Donc, botika na ba boulevard, bon les caraba avenue minene, mais kokota na katite. Mais bango, bato ya opposition, les Moïse Katumbi et consort, Fayulu, Matata Ponyo, Delis et Sanga. Ba keneki kokota na kati pour na koluka bato lokwa baki na batute. Mais so tobito landa malobanini. Ba leader politique balobi. Leader politique de quoi tingi pululu papi pitchen alobi boni. Pitchen alobi te c'est vraiment une façon de se défendre en tout cas ba politicien kaka. Wana tugoiko boya yangote parce que bango motona motazali na kana ye na kana ye alobi ke bango ba keniki ko ba prometaki batu bambongo. Ba yebi ke batu ba pesa ka batu bambongo. Et puis balobi ke bango bazana ba nyongo ya batu. Delis Sanga Azali Mutu Azalaka Mutu ba rebelle. Autana rébellion donc bazana ba contentieux ba soda musu ba policier musu ba akana ba yebani na ye na ba côté kuna yangwana ba yaki ko rendre ba compte na ba. Voilà. Donc masolo ezalaki ndenge wana yangwana bomona ki trouble wana esali que bato bakokako zala na mbutu wana esali ke masasi ebetaki pe balobi lisusu est-ce que au mona wapi bato bakendaka marche na jeep marche ezala kotambola makolo neni boyaki marche na jeep so boyaki marche na jeep ça veut dire que vous avez na posa kotambola te peuple atambola mais non ngana répondre bino ezali boye bato bayaki na jeep bayebi ke l'air moko ezalaka opesi mbwambo aboyi kota na jeep futeleka kimana yo je n'ai pas besoin de faire des enquêtes.
Soukala yango, ba Mukeba bakende ko sala émission na safu. Mais et souki nini Mukeba akangami azali loko krupir namakala. Donc match zamabe. Toi comme on a les sous arrestation à Salomon Idi Kalonda. Le bras droit, le proche collaborateur, il y a Moïse Katumbi à Kangemi. Est-ce que l'arrestation les alliés différentes na ba arrestation ya tango ya Petit José? Non. Izalaka kaka ndemoko. Le Bokilo national azalaka pe kukanga na yeka kabatu. Donc akanga na yeka kabatu. Alors bana ba osakana na ba na tourno za okanga ngape na okanga batu na ngabo. Donc yaka ndengwana. Donc ba petit ba osakana ba petit ba osala makamla. Bon maintenant c'est la politique, ça marche comme ça. Ceux qui ont respecté ba norme te ba kokanga yo oui, mais apparemment ce que babimi c'est que Salomon Azalaki iskade là bien sûr di Kalonda Azalaki apparemment Azali la nationalité belge en séjour irrégulier dans Boka Congo. Et puis, Balobi a s'enrôlé quelque part na Kindu pour na vote. Voilà. Donc, aux alliés belges, ok, qu'on s'enrôlé. Mawatro. Il y a un monique dans le barabino batubo votara parce que je sais que je n'ai pas le droit de vote. Donc, ceux qui attendent les lots, Balobi, bon, sont dans parti politique de n'a regardé. À moins que na ya na côté à média sans que na côté à la makamnabino, que vous allez vraiment politicien. Voilà, vous comprenez ma position. Je ne serai jamais un politicien parce que na moni makambwana. Voilà. Donc, kokanga maya batu sa futoki ke abetaki déjà musia za place azali eza koyebanate to koyebango dans les jours prochains. Bande ko ba bolingo la politique du Congo marche telle que kaka moi ba désordre wana kaka ndengwana. Voilà. Donc, makamususu nenge ba négociation ezali ça va. Bandaki ko bongisa akamati ba gouvernement sika atiewana gouvernement sika yango yo tozo tala bango mais warrior ezaki gouvernement ba warrior sama lukonde 1 et comme na sama lukonde 2 et loko nini bazai ko sala est-ce que ezali kaka pona ba lia to ezali pona ba masa boya to lia ou bien ezali penake pour que baza pena projet ya malonga pour que basala vraiment que Congo et comme appelle Allemagne yango ya biso ya Afrique. Voilà. Mais là-bas, quand l'autre naba étranger oyo nabato oyo bazali kotia biso bakal oyo balobi ke lelo bosala boy bazaka na besoin ba coltan na biso. Par raison quand on parle du coltan, quand on parle de nos minéraux. Ba minéraux yango wana lelo yo bazo kanga bato ba réseau est comme détecté par rapport ya na est kuna don bato bazo mona na bakangi camion moko ezo mimaloko ezo mimazelo mais apparemment ezaki zelo te ezaki nde ba fût ezaki rempli na ba minerai. Donc ça peut être les coltans, ça peut être ezo kende vers le Rwanda. Mais Rwanda on peut entendre baka Rwanda, pourquoi bakanga ka frontière ya Rwanda te? Ça c'est une question que le gouvernement doit nous dire. Faut ko kanga frontière ngo ko bakangi frontière. Parce que vraiment, un petit pays à côté de ou alors, mais malheureusement, je ne sais pas que faire, que dire. Le temps nous imparti vient de passer. En tout cas, biso, tozaï a besoin, ngai idée ngai la toujours dans pour ça idée à chaque fois, à chaque émission, on va nous reprendre en gros. Bato nyonso bana poto ba médecin ba docteur ba professeur bato mayele bato nyonso ba balingaka politique ba technicien ba entrepreneur il faut ko kota na lisanga moko ya bana poto pour que tokoka kozala na force diaspora ko gipe ko bimisa leader politique na ye mais biso kaka watolobi ke makamna biso ka nyonso ezaka dégage banda to banda ko dégager tozwa nini. On a peut-être obtenu quelque chose. Mais est-ce que tu prépares nini pour la relève ya bana na biso ya baleki na biso? Voilà. Pour la reçu ça, tolobi peto suki si Raphaël Goma tsasa molobe nabino. Na sengi nabino bo aimer Rango TV, bo aimer ba page na biso na Facebook Rango tsasa na Rango Diasp.
En tout cas, on est là pour vous informer. Merci beaucoup. Tolobi petolokei tolobi mbote mingi na bayeban so bakolanda. En tout cas, kozala esengo mingi to kutana na bino na mbala ya sima. Mais en tout cas, tous les politiciens de l'Angleterre na bengi bino na émission boya tous un espace monnaie de bandolekatina Canal Plus. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.